Bienvenue bandeko na chaîne na biso anglais facile topé lingala to English. Lelo tokolobela verbe. Na anglais verbe. Tokolobela verbe topé verb to come ou bien come. Yango wana lingala elakisi koya. To come koya, come yaka. Topé en anglais et en français venir. Comme elakisi yaka. Nini bako utiliser mo? Mutakoki obenga yo akoloba. Come here. Come here. Here is a hour. Ici. Here. Ici. So mutabi come here. C'est-à-dire azo benga yo. Yaka hour. Come here. Yaka awa. Tout comme pessoal na tout na la question à koloba. Par exemple, Beatrice, can you come here? Beatrice, can you come here? Beatrice, okoki koya awa. Beatrice, can you come here? Beatrice, okoki koya awa. Nambi tu as Beatrice à répondre Tamazoya à loba I'm coming. Nazali koya. Topi nazoya. Topi akoki loba I am on my way. Nazali nanzela mais et dépendre I am on my way tokoki utilisant ope na ndenge ya nazoya. Nazali koya. Nazali nanzela. Par exemple, abane okumba ebisio can you come here? I am on my way parce que zokumba nanu. Nazali nanzela tope nazoya. Ezaka na ndenge ya terme. I'm coming, nazali koya, nazoya. I am on my way, nazali nanzela. Na ndenge mo peso zo répondre I am coming. Nazoya. I'm on my way. So, par exemple, obengi na téléphone, mutaza libanda obengi. Enoch, come inside. Enoch, yaka nakati, par exemple, na toza na ndako. Come inside the house. Yaka nakati ya ndako. Come inside yaka nakati. Viens à l'intérieur. Yana Kati. So on pose question. Alex, can you come inside the house? Alex, okokiko ya nakati andaku. Yes, I'm coming. To peso limo benga na libanda okoko ebisa ye. Tiffany, can you come outside? Outside ya wana libanda. Outside libanda. Come outside yaka libanda. Alors encore loba Tiffany, can you come outside? Tiffany okoki oya libanda. À répondre I am coming. Façon mususu pe ya poser question ezali Are you coming? Are you coming? Ozali koya? Ozoya? Ou répondre yes, I'm coming. No, I'm not coming. Yes, I'm coming. Oui, nazoya. Ou bien no, I am not coming. Or no, I'm not coming. No, nakoyate. Are you coming? Réponse? I'm coming. Tope soro yete, nazoya. I'm not coming.
nakoya te. I'm coming. Nazoya. I'm not coming. Nakoya te. Hey, Osango. Are you coming? What? You're not coming? Okay, bye. Sikoyo oyebi ndenge nini ya kobenga mutu aya ndenge nini ya koutiliser verbe to come, tope koya ou bien venir en français. Alors, see you à la prochaine. See you next time. Tout le monde à la prochaine. Kobo sanate au aimer et puis au s'abonner na chaîne Nabiso. Bye.